Dans 1500 maisons congolais, particulièrement les policiers et les militaires. Batika tonga banda kuana. Nenge batiki l'américain, le pays le tout puissant, nani ndeko Blatner. Badimisier, batiki balobi ke baza incompétent à Kosambisaye. Donc, ba requalifier ba infraction na ye na abus de confiance ndeko Blatner azali banda. Ti le loso de mutu ezotongama. Bon, là, on est la même chose. Mais tout le monde est sous Moussika wana, tout le monde que nani avocat Pierre-Olivier Sûr, il y a Vital Kamerhe et Bapimele et Visa. Et Zanini. Ils ont complot contre le moto Vital Kamerhe et tout Zanini. Tout le monde est sous dans le journal officiel. Batier, condamnation à Vital Kamerhe il y a 20 ans, au premier degré, alors que Vital Kamerhe a bengi appel. Et c'est normal, basé là, dans le journal officiel, il faut. Aussi, ça va étape, nous on appelle et bayebi yango. Les ali kambasali erreur te. Bayebi obako sala. To moni lisusu, makamunyo so Vital Kamerhe ko seng en termes de droit ba opimela e. 8e fois liberté provisoire ba pimela na cour de cassation. Et zali nini? Ba juge oyo ba sambisi Vital Kamerhe. To moni bango ba su ba promotion. Bon, nous on a continué ko lobana bino. Vital Kamerhe a soulevé exception en inconstitutionnalité. Donc, il faut stopper, il se référer à la Cour constitutionnelle. Vital Kamerhe a kangama arbitrairement, sans mandat de comparution ou mandat d'amener, une invitation. Alors qu'Azan a un directeur de cabinet, hein? Aza quand même un président d'un grand parti politique. Azali pilier alternance. Les gens qui Kabila na Félix Sekedi Bazali, moko ya kala, moko ya sika. Et ça parce que Vital Kamerhe a kota ki nakati. Hein? Lambuka alingaki nani? Alingaki moko kufa, moko lambuka. Hein? Mais Vital Kamerhe a pacifié, le pacificateur, li futa na eza bongote. Li futa wana li kuni ezali mabe. Oyo azosala makambo oyo. Akomona na ye bonheur te. Pe akozwa li futa nango ezali nini? Et ko balukela ye. Baza ko former Mandela na prison. Tout pesi bango merci. Pourtant Vital Kamerhe azo lexa na prison. Bozo tel misane UNC. Po biso tozo lenda du jour au jour. Est-ce que la pression politique pour ça la opéra peut ça résultat à Malonga qui est la terre? La pression politique kakate. Balobi Vital Kamerhe va condamner ye bateau parti ndambu ya bataba foueti na ba complice basala kinini ba penser que ça Vital Kamerhe ya muibi peuple on a ne siko à comprendre que Vital Kamerhe azana muibi te kaka par la clameur publique peuple ne on a siko ko senga babi misa Vital Kamerhe place les akunate to comprendre na biso dossier wana. Donc voilà. Un message à Sokolo, ça va dérouler sur tout le monde. Message à Sokolo, ça va mobiliser. Na lingina rappeler que UNC Zali bon ya Vital Kamerhe. Au CPLité, au Bendani Ro créé bon na yo. Bolo tate, ntongo mo intermédiaire. Jean-Pierre Bemba Gérard, MLC 10 ans na CPI. Question na reçu et ya non. Pour la tozonga, UNC est un leader moko tinzamba ko benga ye. Au monico koki kende sala bor na yo et ben la qui s'appelle nini ke moi na ba tombo la partie pas créer la bor et comme à la niveau UNC donc bon revêté to za na bo moko mais na lobby kaka na za ko anticiper banguna o bakanisi o pe bakanisi te. Je rappelle que biso na sima leader Vital Kamerhe lelo to telemaki na Congo Mobimba ezaka Kinshasa te lelo za qui marche à UNC biso ba leader tozali ba base tozali et tozali ko lobaka
Nzambe abattre la leader na biso na Makala place Aza à peu près à 7 km place Tozalia bolingo na biso Rolanda et puis Tumba Tozala ngo ezali ya liberté na ye pour tout monde injustice ezali palpable Vital Kamerhe azali cobaye na bango te azali tegeno élément moko ya test voilà merci beaucoup. Oui, moi la moka Tumba, bonjour. Bonjour Fopira. Mikolo Boli mon qui depuis mon amour Vital Kamerhe na Makala ba nous aussi maté tout qui neka ka mikolo zo pusana le to moni bokiti na terrain souci ezanine. To tika ki justice c'est ça le musala nango. Nous voulons la justice juste, correcte, impartiale. Nous ne voulons pas la justice politique. Parce que Vital Kamerhe n'est pas un détenu politique. Mais le procès est en train de se transformer en procès politique. C'est que le peuple congolais ne fait pas. Voilà pourquoi le peuple congolais s'est déplacé en masse. Ce n'est pas seulement la vie de Kinshasa. Certaines personnes croyaient que Kinshasa revenait à eux. Était une exclusivité. Mais Kinshasa ici, c'est comme un éléphant. Chaque personne peut couper son morceau. Voilà aujourd'hui, l'INC a coupé son morceau de la vie de Kinshasa. Ce n'est que le début et le commencement de toutes choses. Nous sommes dans la rue jusqu'à la libération totale de Vital Kamerhe. C'est à ce moment-là que nous allons fermer la bouche. Tchatouma, j'étais en retrait, puisque j'ai laissé la justice faire son travail. Maintenant, je suis revenu. J'ai 4 moteurs. J'utilise qu'un seul moteur. Il y en a 3 qui sont... Puisque les 3, je les garde. Puisqu'en 2023, il y aura une grande campagne dans cette ville. Nous avons la tournée de toute la République avec Vital Kamerhe président. Puisque ça ne peut pas changer, personne ne peut jamais nous enlever ça dans notre cerveau. Les peuples congolais doivent savoir qu'en 2023, nous n'avons pas de candidats pour l'UNC. Nous avons que Vital Kamerhe doit gagner une king. Vital Kamerhe a déjà condamné la première degré. Tout le monde pas condamné, il y a place de mon côté. Le code de l'ANSA qui appelle, c'est-à-dire que nouvelle condamnation premier degré, elle est déjà abolie. Vital Kamerhe n'a aucune condamnation. Il est un citoyen libre qui est à la recherche de son innocence. Mais moi, pourquoi pour la justice à Moussana et comment qui t'a et comment tu pression politique? Non, tout est libre, tout est. Tout quand justice, justice au Moussana librement. Nous sommes tous appelés libres, tous nos activités politiques. Ce que nous sommes en train de faire, c'est tout ce qu'un parti politique consciencieux peut faire. Mobiliser sa base pour que la base, Azana sur la justice. Puisque nous ne voulons pas une justice à double vitesse. Nous voulons une justice équitable, une justice juste et impartiale. Pourquoi pas votre état de droit? Mais c'est ça le véritable état de droit. To yibite to casser station d'essence to casser banda ko batute basala kala baziki na mbongo na bango to yika kami tini to komiawa to bumie no komutuse to kabwani en paix to ni ko soka banda to zo se kaka message oyo chef de l'état na sako senga ye ayo kango il est le papa chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo ozali papa na ko senga na yo tala likambo mwana na yo tala likambo mwana na yo abi maribanda a rejoindre famille na ye a rejoindre famille politique na ye a rejoindre bana na ye tala ndenge batu peuple congolais se dit qu'on est là Kinshasa en évolution pour la libération ya Vital Kamerhe Lwakani King. Président Abino malgré la Makala ba visite belé bon so sala bien te bandeko la mine so sepela ki loko wala mais partout là partout bonene boy ba ko vanda libanda papa na bango na boloko ba ke tele ite to ko tele papa na biso tina suka monto ko pekise biso azate ancien directeur de cabinet ya président sortant ancien non directeur de cabinet président sortant Nemi Moulanya na biso to sala kata coalition ba ko se binoté coalition c'est UDPS FCC na UNC tozali ba ennemi te tokutana tokozala ensemble jusqu'à l'établissement d'un état de droit. Par rapport à mon collègue, le message de ça bande connaît. Message à ce que c'est que peuple congolais botelema faut qu'on dise dans la justice, dans la simplicité, tout récupérer la situation de mission indépendance et la justice, Vital Kamerhe a comme libre. Après le lobby continuer. Tous on continue tu mo kolonga na kusa na ko présenter Vital Kamerhe na ko tambuser Congo Mobimba province province na zo que de présenter mutongo yeye bozaki koluka. Merci. Bonjour honorable. Bonjour. Comment le logo Kiti INC souci par rapport à marche à l'élo. En fait marche à l'élo toye bisa peuple. Tola kisana patu ke biso banso UNC toza sima ya président national la biso Vital Kamerhe. Et toye poto bisa pe justice. Que ba libérer parce que ba raison ba kangelié sur le plan de droit et ça fondé. C'est-à-dire bah élément constitutif il y a bah infraction bah tangaki
na niveau ya premier juge biso en tant que juriste et doctrinaire tolobi ke eza lokuta alors yango na droit biso tolobi boye le premier juge a erré sur le plan de droit alors lelo yango toye lokola tongi totonga état de droit tozosenga na justice va réhabiliter, va libérer, va acquitter notre président national qui est innocent complètement. Donc, il faut que justice, azala mosala belé, bato belé ba yiba na mboko yo, baza libre, ba miyibi bango ba yebi bango, ba juge ba magistrat ba yebi miyibi ya mboko yo, ba dossier c'est belé, ba bosala musala, mais comment ba kende kokanga innocent alors que ba yebi ba miyibi nyos, que vivre 18 ans que vivre 32 ans, ba miyibi yo na basi bakanga bango, ba kende kokanga un innocent, quelqu'un qui n'a rien fait. Donc, il y a un dénoncer procès politique. Oyo, président national, a victime nango, le lot. Il y a un libération pure et simple. Tout le monde n'a pas encore. Pourquoi tu as plusieurs recours? Bah, je réponds par rapport à ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu as recours pour sa liberté provisoire aussi par rapport au président Nabino? Mais on a ces hommes dans manœuvre politique. Bakende bakoma na suka esika bango balingi toyebi yango eza ba maneve poli yango biso UNC lelo en tant qu'une famille totelemi ngwi mpona kolakisa ke toza nsima na ye et puis soki babimisi ye te tokokontinue bamarche ti mokolo bakobimisa ye eloko toye kolobela peuple nyonso ya Congo yango wana.
Ah oui, bonjour docteur Roger. Bonjour Ndeko Stopira. Lobino base ya IDP base ya INC pardon, vous avez déterminé pour quitter pour ne bosser nga marche qui ya président na bino. Comment après avoir côté ba recours et pour la passer liberté pour Simbate. Est-ce qu'on appelle à ça la chance que justice ça musa na normal. En tout cas Ndeko Nanga, merci pour na motuna. Et ce mon avis sur Zalaka chaque fois tout le monde a président na biso libanda. Et c'est mon avis sur qu'on a la paix ba libéré parce qu'ils sont innocents. Bato loin bien sûr justice tozo zela asala musala na parce que balobi que toza déjà en état de droit. Mais muto za innocent. Ba condamné sur base il y a ba supputation, sur base il y a ba donc doute condamné mutu. Jusque là preuve exacte. Donc biso INC tomonaki que pour mon candidat biso c'est la rue qui l'a condamné. Et donc, tout ça, la cas épreuve de force populaire, peut pour libérer, pour la qui s'en a opinion nationale, tant internationale, que c'est une grande personnalité et qu'il est innocent. Nous voulons qu'il soit, n'est-ce pas, donc rétabli dans ses droits et qu'il puisse recouvrer, n'est-ce pas, sa liberté. Donc, vous savez que la justice n'a pas la moussane normale. Mais justice c'est quoi tout le monde dans sala musala ngote to comme on comme net acharnement net mais comme acharnement contre mutu et comme acharnement c'est quoi tika to bima na balabala parce que azala qui condamné na balabala c'est la rue qui l'a condamné qui l'a fait condamner hein jusque là bon ça ngana nous preuve matérielle nini ezali ko ezako alléguer que mon candidat biso a détourné kimbongo ezali jusque là ce sont des supputations ba doute. Oh, tantôt. Finalement, état de droit, on est en Wana. Donc, Tobimi na balabala pour réclamer liberté, il y a mon candidat biso. Une liberté sans condition. Babi Misae parce qu'il est innocent. Ça va ça la pose ça pour le mihibi ba libanda. Comment le basuka message asuka ça nous pour continuer marche. Message nanga asuka ezali que tant que bakobimisa papa Vital Kamerhe na prison te biso tokokomisa balabala nenda kona biso toko marcher ti bakobimisa e donc na suki wana Kamerhe na prison milibanda femi jouer 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 Kamerhe na prison milibanda. Oui, bonjour Maman Lisée. Oza numéro ya ba maman ya recrutement ya INC niveau national. Tomoni lelo INC bino surtout bokiti boza déterminé par rapport moko ya lelo. Mais ça sinon il faut que moko ya bokiti pour le terrain. Mais ça nyami on intéresse par rapport à nitomo le boza mobiliser déterminé. Marche ya lelo ezali kaka pona likambo moko kosenga libération ya président Nabiso national Vital Kamerhe, le pacificateur. Tozo Lobela, Papa Mokonzi Mboka, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Tala likambo ya Mosali na yo, libéré ye parce que le dossier est vide. Aza innocent. Ezo mona nasu makambo ezo mona nasu bien te. Ezo kolakisa ke loko moko eza caché dedans. Population peut commis déjà ko comprendre que eza likambu mususu. Alors bon libérer kaka. On a compte va recours plusieurs fois pour passer liberté provisoire. Est-ce que na deuxième degré de chance va quitter ou va diminuer appel. Bon, toza na confiance na justice na biso. Toyebi que sa justice moko équitable. En tout cas, balanda pe exemple ya ba justice mususu na bamboka mususu
totieli bango endikia bazala influencer na mutu te mais basala musala na bango balibere président na biso. Etant que maman ya recrutement non ya INC okoloba nini mpona ba message mpona marche lelo message nous anif la mpona ba marche mo ba déjà la cabine INC bobi ke boza discipline mo message ni ko par rapport à marche. Mais message ya biso ba maman ya UNC zakaka ke toza na elikia que après marche oyo marche pacifique tozo ko sala bako akite mokonzi na biso eloko kaka tosengi yango wana. Il n'a pas volé, il n'y a aucune preuve. Il y a des voleurs qui sont dehors. Oui, mbote mwana mboka totumani kisombe. Mbote ndeko stupira. Tomoni tuka liboso za association ba lie ya Vital Kamerhe l'autre bomoni INC bokiti. Message zani Président national na ye Vital Kamerhe azali innocent. Tomoni procès ndenge se déroule. Mbote tokomi na suka ya marche na biso ya mokwa na marche na bino ya bato ya INC. Liloba ya suka ezani parce que tomoni déjà ndenge botamboli. Liloba na bino ya suka ezani biso liloba na suka ya suka oyo biso batia nte tozo senga libération ya mokonzi na biso sans condition parce que dossier na ye eza vide tomoni eloko bakoki kofanisela ye kuna te nde marche na biso biti na ngolo leza. Est-ce que vous êtes sûr que ndenge bozo marcher boye na ko marcher oyo boko obtenir libération ya Vital Kamerhe? Pourquoi pas? Parce que balobaka voix ya bato eza voix ya Nzambe. Alors tozo faire attendre voix na biso po bayeba ke tozali pe tokotika ete place azali biso pe elongo toza na ye yango moni ko bima na biso na balabala. Voix kaka ya bato UNC oza sûr que ko mobiliser pe eyokisa bakonzi pour que basenga babimisa ye. Papa INC bandakala eyebani ndenge tokendaka. INC tokenda na bato te. Ça veut dire soki omoni INC tobimi po tolingi tolakisa ke muto bakangi aza n'importe qui te. Aza na bato oyo baza sima na ye.
alors voix na biso wana soki abakoyoka te na bamboka ya libanda ekoyoka na solution komona na katoza na elika wana. Merci beaucoup. Merci.